ASTV Média, aimez, partagez et abonnez-vous. Place to so makabango maluba so maka en dollar. Bino moko boze ba dollar ndenge mati. OK. Alors tanga pe na sombi na cher. Jamais na ko teka na moins cher, faut na teka pe na cher. Eza faut na biso ten. Kisinde to somba po ebongisa biloko, to somba ngo na cher. Po soko ke eteka maka na dollar. Kaka dollar mboka na biso kaka dollar. ASTV Média. Bon pour ngai. Mbisi eza na mrai. Attendez tout le monde va payer mso abo ma mbisi. Congo doit na mbisi. Biso va pêcher. On a sali 25 ans ça pêche. OK. Sinon c'est que mbisi eza sur de tout matériel. Et toujours avec bateau de pêche. Quel lieu tout ça on a fleuve cool. On a un patron. Pour les pêcheurs à patron. OK. Attends va finir notre bilan c'est mes pêcheurs à patron. Net nga bosso bien qui journée na oyate. Attends nga 20 000 par jour na oyate. ASTV Média. Effectivement terrain pour Malebo. OK. Pour Malebo, surtout Massina Rail 1. Vous avez menacé Makassi. Makassi. Bon, Mboka Oyo, Mukonzi Koto Akolo Bake, Basalate, Nasima Baluka Tindel Petina Mukonfia. Kende. Tout est locoana. Or, si ko biso, tant que Yago Tinda Petina Mukonfia, on comprend que Mutozo menacé Teka Awa. Il n'y a pas à soutien na banani, na bakonzi. Le solution au cas moi tous qui premier chantier on a pour Malebo oyo ex-président Mobutu ayaka ko inaugurer na ex-président de Chine Mao Tse-tung. Mais pour le moment tous a des difficultés mon Makassi. Donc tout l'on a sous l'eau sauté puis en plus l'eau sur les choses arrive parfumé. OK. Tout l'on a le soupenda bien té. Même aussi bah critique le roi de donc tout ça là on a ba condition moko boye donc et qu'il faut aussi me mais toujours mettre à l'effort, il y a aussi un bon monument. ASTV Média. ASTV Makambo, émission ya goût, émission ya lengi, émission où il salaka que bino besoin d'information pure, d'information ya vrai quoi. Donc plaisir et ça ya trop ya koyeba que vous êtes tellement belé au cours la biso pour l'instant donc les cas to ebisa ils a musala na biso donc biso to ça on a toujours pour nous satisfaire bino pour nous like ça bino oyo bozala ngo posa les autres qui si bongo na ngwele na libongo ya ngwele to yebongo to kutana na bandeko biso ba pêcheur tout solo na bango to yeba ba difficulté ni ba kutana nango bakanga bambisi basala ndenge nini est-ce que bazo vivre ndenge sengeli mabota na bango zo se retrouver to koyeba yango tellement de to yebisa bino ASTV Makambo toujours présent na kin donc partout to ça wana il suffit qu'à bopé sa biso la confiance pour continuer toujours à couper sa biso confiance to ça wana pour nous satisfaire bino et alors de saigner na bino pour s'abonner massivement parce que na ASTV donc tout ça toujours présent et c'est na bino bino ça toujours présent et pour au rattaquer l'autre côté c'est le bon s'abonner ou que juste na YouTube petit ASTV Média donc pour s'abonner et puis cliquer cloche de notification pour à chaque fois ceux qui vidéo ali au rattaquer l'autre côté donc dès qu'à ça va bien continuer toujours couper sa biso confiance donc tout ça on a toujours pour nous satisfaire bino alors toi qui t'a bon tout solo na bandeko na biso ba pêcheur ba yebisa biso na problème les bakutana nango et puis to songa lisusu let's go. De Kombote. OK, tu es tout en plein travail au Kodikoye biso kombo na. Kombo na makutu nya bondoko. Makutu nye bondoko. Ouais. Ndeko tomonyo awa na plein mai uzo sala musala qui va téléspectateur musala nyinyi uzo sala. To sala musala ya pêche. Pêche yango na lingala ba benga moleki na français. Ba benga pêche artisanale. OK. Donc kanga bambisi. Donc kanga bambisi ba biloko to sala. OK, balandia ASTV Makambo bazana posa bayeba musala ngwesa makandeni. Bon, musala ndo mona ba plus ndo zo mona mo bimbala ngo za biloko ba bokoko. OK. So moni mo mke filet mundela koti mukie. Ba biloko wana ba mbanje uta na ba village na ba mboka.
siko yango ne totinda bambongo wuti kuna ndenge biso tokozwa yango depuis tosala yango totaya yango mpe tobiso koforme nde bini badifficulté nini bokutana nango difficulté tozala yango ya grave na ana kishasa tozalaki boye soki période nango ekoki mpo ezala eloko ya période tokendaka na sele koto ancien président asala kinga kati donc ainterdira biso kuna tokenda esu te babiloko tozwa yango kuna donc abloka kuna vraiment tokoma kosouffrir mpo tozwa biloko siko ndenge botiaka biloko yango babenga yango nini moleke siko nde botiaka bamoleke wana est ce que ekoma mpe mo botie yango mpo namona déjà eza plus de 10 ans donc okotia yango mpe na mai mpe boke mpe après bajour orate mpe okangi mpe mbisi te ekoma mpe bon na ntango akala nde ezalaki so otie nyonso tu sava me na mokili lelo tokutana mwa makambo ebele esalaki ebebisa cope okotia yango mpe boke ozwi eloko te est ce que mosala yango polesaka bana mosala oyo yapena mosala oyo lobaka mpo lokwa pays na biso so nde basungi so tozwi président bien balandela makambo ya mai bapeshe yapena mosala moko mpona bakoengage ata bato mutu mpena atiki ne biro atiki mpena biro atiki olata veste akitika po asala mosala oyo yape ablaki te ok nayoki otangi nkombo ya bakonzi donc soki lelo oza na posa oyebisa bakonzi ya mboka liloba moko okoyebisa bango nini non merci na question wana nakosengala bakonzi ya mboka neti biso boye na mopanzi ya peshe tozokutana na mwa baside ebele par rapport a bato balinga bazodétruire misala oyo baobebisa mbisi na mai eza na ja bato moko bazala na bakisi moko basomba yango bapoison babwaka yango na mai donc so babwaki yango na mai atotie eloko atotie peshe nini donc ebomaka mbisi espèce ata ya pendant 5 ans kisi wana batiaka yango emenance biso makasi yango tokosengana bakonzi ya mboka en tout cas vraiment bazala mwa misu polele bakote wana en plus batiela biso ministre ya pêche oyo ayebi makambo ya mai so tozwi ministre ya pêche oyo ayebi makambo ya mai nde akoyeba kolandela bato ya bamarke ya bongo ayeba kocoince bango mpo basala biso babiloko ya bongo te. Ok, merci beaucoup ndeko. Ndeko mbote kombo nani? Riscot. Ndeko Riscot. Awa tozaki maya njili parce maya njili na komina njili mende bima na kanala kinga bokoto koma benga ngwele. Ok, ndeko tomoni yo awa osala musala moloko yango eza un peu moins très compliqué, donc soki oko expliquer ba téléspectateurs oyo simbi wana musala nango nini oyo na lingala na biso ya bokoko tobenga yango moleke na français babenga yango nasi nde tosala yango boye totia yango na mai mpona bakanga bambisi yango kanga mingi kaka mbisi toya lelo mosusu te kaka mbisi naomona forme nango na kati na bafilet donc forme nango eza un peu compliqué okolakisa biso na bosalaka ndenge nini mpona mona bafilet na kati mbisi akangamaka ndenge nini adebi nango na tobandana baoyo moni wana yango nde topasola yango tokodivise kekele moko todivise yango ata pa 8 ebimisaka bamorceau oyo tokobimisaka bamorceau tosangisa yango sikoyo na mbandi batongaka ntango bakotonga yango esile ekoma boye totiaka baserso oyo na kati oyo omona ya serso apres ça toyopose oyo sikoyo bapiège nango oyo eza lokwa poche moni mbisi akota awa ntango tokenda kolalisa na mai tokanga awa okangi sikoyo boye ntango mbisi akota kuna akoma awa moya obima ezala lisusu te sikoyo totia yango na n'importe quelle place te tobima yango ntina fleuve kuna kote ebale pene ya masuwa totia yango ntango olobi ke bokenda nango na ebale ntina fleuve penda botie yango donc ça veut dire bokutanaka mpe na badanger omoni sikoyo voilà ndenge efandaka na mai ezalaka boye mbisi akota awa ake akangami kuna sikoyo yo ntango yo oya so omoni mbisi kofungola awa fungoli boye omoni so ofungoli boye wasa osopi mbisi ozongisi susu okangi apres ozongisi na mai place ezali. Ok, ndeko badifficulté nini bokutana nango parce que boyoka déjà kombo ya fleuve ça veut dire moi badanger eza ebele
soki koexplike batelespectateur toyeba badifficulté nini bokutana na yango ere bokenda kopose moleke badifficulté eza ndeni difficulté na difficulté eutana personnellement mutu ndezi ngai badifficulté nakutana nango eza tokai cano ebala fleve wana ezala na mbonge makasi siko nakosenga te mutu ube oyo edenga na nini mpo eza mosala nanga moko nakosala yango eza privé donc so nakeleli nazwaka bwato na montere na katisi naki otyango na ebale kana bibale kaka bongo difficulté eza kaka bambonge pesa mwa pasi en plus kozwa biloko oyo kala toanda ozwango baplace bien toanda kokenda sele ex président oyo azalaka aboya biso tokendaka kuna donc so oke kuna ete kaka liwa babonga siko oyo ekoma kaka ifo botelefone bato na intérieur ya bambandaka kuna basangisi batindeli bino yango awa lelo moso omona moko po esila mobimba boye ekoli ata 35 000 kaka moko po esila mobimba po obanana na oyo aposo banina basinga oyo oye na file oyo tosomba ngo na zandu awa oyo eza bambanja bakombo te lelo moso ndenge mona na bato babulanga lokwa kombo na mona bamboka biso tobenga yango mangu nzete oyo ebotaka yango eza kaka lokwa nzeta mbila mais yango eza sikoyo ya zamba na ndenge mosusu esala mpe bamasanga sese oyo basala nini ok ndeko donc olobi ke eza na nzete nango oyo ebimisaka babenga yango nini olobi nzete oyo ebimisaka mango basala nango masanga sese ok merci beaucoup sikoyo mpona yo est ce que eza na liloba moko oyo kosenga bakonzi ya mboka par rapport ya mosala yango mpo olobi ke eza na mwa badanger ebele est ce que oza na liloba oyo koyebisa bakonzi to mpe bachange méthode mosusu bapesa bino soit babato oyo ekopermettre bino bopeshe kitoko na place ke boyoka mpasi na babiloko avant bon ngai nayebaka te ministre ya pêche azalaka oube ministère oyo ekipaka makambo ya pêche soki bazali po tomona bango te biso obimaka boye ti tokei tokatiaka bibale tokenda kotyango tosala yango meme ya minene vema makasi tokenda nango ti bamaluku so eza ke leta akipe po makambo oyo akobanda opesa biso bamotere hors bord akopesa biso bamotere oyo eza okipe na ye moko leta wana nde mwa facilité par rapport a bambonge nde tokendaka mais soki te nayebi biso eloko mosuku te en plus soki eyeke vema na mato ya leta nzela oyo akinga kati oyo ekoma ya kabila wana biso tobanda kozwa biloko nde kuna donc okozwa moto ti kuna 10 000 fois okomi okati biloko bien le même jour ozongi mais sikoyo toza na esika tozwa yango te apart bamboka donc eza bandeko misusu oyo bandeko na ba bana baintérieur bambandaka kuna nde tokobenga na batelefone voire même bafoni kete saison na biso elingi ekoka bopreparele biso biloko omona nde bapreparela biso yango boye ti batieli biso na masuwa ekobetela mosusu 3 semaines mpo ekoma awa po tobanda osala donc eza na valeur eza ke so moto asimbi yango boye lelo mosusu na kobundisa mpo yango moto elesaka ngai etangisaka bana esombela biso lupango kaka elo biloko tosala mbote ndeko mbote kombo nani andondo mesi andondo ASTV makambo esali descente lelo na place ozosala mosala tolingi toyeba oza nani oza pêcheur et tomoni yo en pleine pêche nde bozosala mosala yango mpe pousse biso tomeka mpe kosolola na yo par rapport ya mosala na bino est ce que mosala yango eza mabe to eza malamu mosala eza bien pêche eza bien neti nga mpena pêche eza mpona nga mpona bamaninga mpe toza pêche eza bien eza na babien nango mais lelo komi nde badifficulté ebeli bapasi pene ekoti badifficulté eza ebele olobi mambo ya badifficulté ezebele na mosala tozosala botiage eza te bamakoki nde ezosanga bamakoki eza ebele oza baquestion na korépondre osali combien de temps na mosala yango 25 ans 25 ans donc obotika awa obali mpe ka awa bana basisi baklasse naza na bana père de 9 enfants nayoki olobi mambo ya difficulté bakonzi bazolanda yo mposa na yo eza nini na mosala oyo osala est ce que eza na bamatériel oyo esengeli na pêche oyo peut-être oza nango te to eza na bamatériel donc kaka bamatériel oyo bosalelaka oyo yango nde ebongi donc soki koexplike biso un peu bamatériel oyo biso osalelaka
Kao yo monyo. OK. Mais ce qu'au niveau de ça nango, ils ont manqué. Oh, ils ont manqué. Le matériel c'est un refus ça. Pour la roboma mbisi, c'est un matériel c'est libéré. N'est pas de ba que mbisi faut ça qui s'embisi. Qui s'embisi c'est un matériel. OK. Musa bilo comme ça le faut ça là et belé ça paye makasi. Net sur hôtel fait tout ça là. Ils a ce qui 100 mètres. Normalement tu ça là 500 mètres 600 mètres. OK. Mais ma coquille au somba ça pour les lobo 100 mètres ils sont à 300 000 francs. Pour la consommer 500 mètres c'est beaucoup. Ils avaient belé. Donc l'État a beaucoup soutenu biso na makambo belé pour net outillage ma coquille ça. OK. Mais c'est ça la maille. Ah ce depuis le dos pas de mbisi. Même l'État au camp zambo mo mbisi ça. Mais matériel ils a ils ont qui des espèces sur ma capacité qui t'appelle une bise ça tout bon exact puis ba outillage ça outillage mo ba niveau mo primaire ils ont outillage ma casse ya o que tu recommande même pas profondeur 20 mètres 10 mètres tu tiens un peu de bimisi mbisi et belé mais outillage ndé exact ba outillage oyo ozolobela ba outillage ezani tinyi parce que na moni ozosalela ra filet au sambusa filet sambusa au sambusa parce que babiloko mususu parce que bakondi ba Hollanda yo babiloko mususu oyo en fait ba outillage mususu oyo za lango posa oyo ko permettre yo osala pêche na yo kitoko soko tanga makombo nango. Tout d'abord sambusa tout ça la sambusa pour tout ça va pêcher rebelle tout ça niveau par niveau. OK soko expliquer biso tout ça va pêcher rebelle au ba pêcher 4 balé bah ça mais tout ça raption sont ici comme moi. OK biso ça va pêcher ya balé tout ça pe zamba neti na zamba tout ça la o sambusa oyo ba à maison ndobo ba ndobo à 3% aussi ba importer le bombashi tout ça ba filet ya invisible tout ça ba filet mususu nini na zobosa na ba kobindo vous comprenez ba kobindo tout ba bilo en tout 5000 ans na mesati ce monde parce que nde bozalaka boye est-ce que bozana organisation moko oyo elandelaka ba pêcheurs oyo ekutana pe na bakondi pour permettre bango ozwa ba matériel ana avec facilité? Bon tout le monde a bayaka mais bosala réunion bosangani mais tant ba mona mbongo bi bakimi na bango donc ya moto comment boye ba ko pe to boye so yo kosenga bakondi bon pour na ngai mbisi eza na mai atane to mona ba PM so abo ma mbisi Congo doit na mbisi biso ba pêcher nga sali 25 ans ça pêche. OK sinon ce que mbisi eza so de lieu to za matériel et to ka bateau de pêche quel lieu to ça on a fleuve cool nga na patron pour na bi pêcheur patron. OK ata ba finga so ta bilamba c'est mes pêcheurs à patron net nga bo so benga ki journée na oyate ato mi nga 20 000 par jour na oyate pour na pêche ne bina so mbongo mais le so bon so ba outillage exact so le bokanga ba mbisi ngo boye botekela bana totekela ka basi mbisi tout ça pour les clients na izam baza basi mbisi baza izama mingbe surtout ke bali totekela basi ya zandu pe ma wenza matete basi so lege ozotia boye et ça combien de serre pour banda kobimisa filet wana parce que na mona ba botie filet bozolongola matiti donc et ko ça combien de serre pour banda pina ko kanga pina bambisi on ndenge za wati ba 16 to le 16 ça dépend de la force. OK. Force des hommes qui. Sur banda qui ont ton mais on descend. OK. Merci beaucoup. Mote papa. Mote. Comment là? Comment m'appelle la Fédé? Frédé. Fédé. OK, papa Fédé, balandia ASTV makambo bakiti lelo na terrain et toyo kokuta yo bongo na ba graine na maboko. Okoti koyebisa biso musala ya ba graine wana ezani. Oza dongo to na chute na biso. Bolona na chute na bino. Ça veut dire osala bilanga. Osala bilanga. OK, bilanga osala ka place nini? Bilanga ya ngo c'est un comati za kati mai ezana. Ah. Mais tout le monde place aux autres qui biso eza na mo ba mai ebele. Kati ko 5e mois to bani musala to kata na matite et pour la photo kuna c'est. OK. Rolo na ga likolo ya mai boye to. Mai ka ko nyo sorti. Parce que elonye sala ke mai ezala boye. Boyo sa mai za bo pa njela mai na biso dikile beba esenga biso ba danki ezala. Voilà, esunga biso mai e ko masu biso boyete. Donc ba danki wana ya onde permettra bino bo fungola nzela po mai eleka. Et alors nanya ko ya na danki yango. Ka l'État ba konjambo ka ne ba ko ya danki yana. Est-ce que vous saignez pe soutien ya l'État sunga bino par rapport ya
ya badanka ngotonde. Bon, l'état tout le monde l'état na aye sur la chitité. Moi tu sais nga lusungi ezalité. Parce que déjà pe besoin temps ya kobenga bango pe bazali. Siko na minute oyo balandi ya ASTV Makambu à travers émission oyo ekosunga yo pe okuta pe na bakonzi ya mboka oyo batalaka bongo mambo ya badanki. Siko yo kosenga nini na bakonzi? Na senga bakonzi ya biso batina so matériel et pour tout travailler malam. Pour vous travailler na kimia nyonso. Merci beaucoup ndeko yo ko bakisa nini. Tomoni yo pe pemeni ya papa yo po sala bilanga. Ngapela sala bilanga. OK, kombo nani? Serge. Serge. Parce que Serge to yo ki papa lobi ke bazozanga bon matériel o ekosunga bango balona na kimia nyonso. Yo pe tant que muloni bilanga okoti ko lobani okoti ko bakisa nini par rapport ya maloba papa pe. Bon, yo bakisa ezaka ke vraiment tous on a besoin de l'issue. OK. Basunga biso moto meke ba fox na biso mo to kokiti. OK. Ezo senga ke musala moko ya danki ya traiteur ona ko sala biso kirage na terrasse pe ko sala biso dik eza malamu. Mais toyoki ke quelque part wana ezaki na van moko ezaki ya ba chinois. Parce que banda ebukana ti lelo solution na ezwama te. Ti lelo solution ezwama te ya okamwa tozaki premier chantier on a pour Malebo oyo ex-président Mobutu ayaka ko inaugurer na ex-président ya Chine Mao Tse-tung. Mais pour le moment tous avons des difficultés mon makasi. Donc tout l'on a sous l'eau sauté puis en plus l'eau on a besoin de parfumé. OK. Tout l'on a l'eau soupenda bien té. Même aussi bah critique le roi de donc tout ça là on a ba condition moko boye donc et quoi aussi mbaté mais toujours mettre kaka l'effort ya osala lokane bo monument muto akota na kati bani kozwa mabele na maboko po akanisa po asa secousse et ça moi bien. Mais grave ezaka ke bakonzi bayokela biso mwa pata la pete ke kaka oyo sengi ke ba joueur to ba artiste moko boye to football to te nyoso to pe ese vouloir po epesa pays à boke po toebotambo bilanga za pembe na kata vila Kinshasa ko bongisa biso pe site chantier 1 km ki ngabwa et ça biso pe bien ba jeune pe bon ya pe na kata bilanga to travaille comme il faut donc le président Faté a beta site maramital l'agricole critique yango boti est-ce que to ko ke na Zambie ou bien Uganda to ko nukamadesu tout ça peut bien avoir pour pèser biso maboko comme il faut toi ba la force ya makasi to se battre pour peut tout sanzara ta mboka na biso même makoki so gouvernement tine biso ba traiter tout est capable au sala toi feneyate de ton travail comme il faut Mele auti kostomba azoketeka Mbote maman. Mbote papa. OK, tokiti bongo na terrain to moni ozo kanga matembele. Ozo classé na classé papa. Oko pesa biso kombo na yo. Kombo na nga Agnès. Maman Agnès. OK, to moni na matembele olona ka yango to oye kosomba. Na yaka kosomba na lona ate. Olona ate yaka kosomba. OK, on peut expliquer biso ezala ndenge nini tango sombi boye. Ezala moi bénéfice to osombi na okaka. To somba biloko so sombi biloko il fallait ozwa bénéfice po bana balia na kata ndako. Soki bénéfice ezate moya kosomba ezate. Donc on se retrouvera pe. Parce que ba difficulté ni nango beaucoup tana nango boya ka osomba bo. Tokutaka soki moko osomi matemele bo bénéfice ezate omoni bokomo sona lisusu na mokolo bilanga. Mokolo bilanga moni alobi biloko na yo kami minene ebili te pona nini okosa ngai. Ebiso tokosa bango te tolobela bango vérité mais bango balinga vérité te. So ezalaka nde nini oyo buki oyo ko teka po oyo ko pesa mbongo to opesi mba moko mbongo après obuki na oke ko teka. Tu peux savoir mbala moko au kakole a tie prix par exemple 50 000 au kakole zo 20 000 aboy 20 000 et musu 30 000 boyo kani tango buka boye ce que bimite lobi maman et papa jeune nga matemele na yo bimite zongi selanga ndama mbongo à la place wana le to potani biso mi bali des places boswana place to swana oko la kisabiso na ba mo piko ngo otie combien
Opitango yango yo. Biso bana kin, bana Congo. Oyo koto combien? Ope 1000 francs ndunda. OK. Puis comme sous eza 500 francs. Si on nengo tekaka. Oh eza 500 ou 1000 francs. Nengo tekaka boy, maman Agnès. Papa. Nengo tekaka boy, ce qui jour wana est arrivé que elali esilité. Osuka na ngondeni. Est-ce que lali donc na tozongi na wenze otiko bomba ngo bobomba ngondeni. To bomba ngo na dépôt. OK. To tiaka na kata dépôt, olalisi yango bien. Ale na tongo ke obimisi odinisi yango na mai ozongisi bisu na wenze na kata bassin. OK. Merci beaucoup maman Agnès. Mbaka. Mbote maman. Mbote papa. Comment nani? Comment na maman Olive? Maman Olive. Oh maman Olive. Maman Olive lembe. Tomonyo bongo na bilanga. Na ndunda plutôt na maboko. Yepote karango. Toteka. Mais quand même tomonyo kanyi moi mukie oh pe 1000 francs. 1000 francs papa. Bo poani oh mukie boy. Kasi nde tozosomba baoyo bazotekela biso biloko baotekela biso tali cher sikoyo ntango odisite biloko otekeli ngambo eza moke na okanga ndenge nini ye akangi motema soki ozwi osepeli soki ozwi mpe te eza kaka lokumu na nzambe tokosala nini mpo mosala nyonso ezalaka elonga mpe na esheki sikoyo tokosala nini bosoma yango na bilanga wapi okatisaka mai oyo to osomaka na ngambo mais tomoni mpe bandeko baosala bilanga babi bango baodeklare baza na mwa badifficulté kote ya mosala na bango donc mai eza tellement ebele bazonyokoma makasi eza raison yango ezopousse bango batya mwa baprix moko likolo to ndenge eza bongo po na mai oyo eye boye mai yango mpe ekei noki te mai eke retard baloni mpe biloko retard sikoyo oyo tolingi tobanda ambiance ale mai eye lisusu nzobolo ya 4e mois donc kanda wana sikoyo yango bazotumbatumba biso yango tozolela na bango na biso nyonso tokomi na regret. Voilà balandi ya As TV makambu donc tozo continuer toujours. Donc tosisi ngambo esengeli bongo tokatsa na ngambo wana kuna tokende kosula na bandeko mususu donc bandeko balona ba dongo et puis bandeko batekelaka ba mama bandunda ba matembele tokatsa kuna na ngambo bongo tosula na bango mais avant na tokatsa ngambo eza lo mo ekamwisi ngai donc grand prêtre oyo akatsa ba mama ye okoto donc il faut tosula na ye cameraman a kosunga biso. OK. Donc ma maman nyonso oyo batekaka ndunda soki baokatisa mai oyo moni oyo grâce na ye. Donc yene mutasala ke bakatisa ngambo. Donc transport ici mami na maboko na mai yango ele. OK, okopesa biso komono na fils. Donc yene mutu osalela ka boîte oyo pona okatisa ba mama. Ngane muna katisa ba. Sko ningo katisa bango bongo bafutaka combien? 200 francs. Sikoyo na journée ningo salaka bo oza combien? Un jour ema ba 10 000. OK. 11 000, ba 13 000, 15 000. Oza âge? Ngai. Na 13 ans. Oye ko la boîte on ndenge. Boîte. Na yeba ngandi baluka nyina yeba ngandi ba. Na like ça. Nemona ngandi baluka ndingapi na mekaka yango pelo ngapi na moluka. Donc ça veut dire ndeto ukatsa bongo yo mtu ukatsa. Ngamna gacha. Matakasi to katsa. Donc balandi ya As TV makambu. Donc balandi ya As TV donc As TV découverte. Bozomo la toujours né fils azo katsa biso. Pour TVza Radio T, As TV découverte, tout ça on a toujours donc grâce à Yemei, le DG Michonoka, donc Yene Mouta Sala qui tout quitte sur les terrains, tout ça Moussa qui toko, binomo bomoni, donc tout ça bon na ngwele, na ngwele tout ça katsa mai, As TV découverte, Moussa la qui toko, merci bon on a DG Michonoka, ndenge pena disposer une équipe mobimba et aspect spirituel télévision tout qui t'a bon ngwele tout ça la musala donc Talara As TV la chaîne incontournable
tozana toujours toujours continuer tokatisa ngambu tosolola na bamere voilà toujours continuer toujours ASTV Makambu découverte bon message na biso toujours mais bobo santé ko s'abonner na page na biso ASTV Makambu donc plutôt ASTV Media ou qui quand la YouTube ou beti ASTV Media ou cliquer ou s'abonner donc pour attaquer le côté let's go. Bote papa. Bote. Ok, tomoni awa na bilanga okopesa biso kombo. Kombo no nani? Kombo nanga Jérémy. Papa Jérémy osalaka nini? Bon, msala nanga nasala bilanga. Ok, tomoni oyo eza bilanga nini boye? Po tomoni mwa image moko kitoko balandi ya ASTV Makambu baza na posa bayeba. Oyo eza nini? Oyo eza bilanga ya dongo dongo. Ok. Bilanga ya dongo dongo ko expliquer balandi nyonso ya ASTV Makambu bayeba bolo na yango ndenge nini po ekoma boye ba difficulté nini bokutana nango. Tosala ba bilanga dongo dongo to ya bandunda na souffrance na biso moko. Ok. Parce que l'état na biso atiaka biso même po ateke ndenge ezalaka na ba pays mosusu ke basali po parce que biso nde tolesa mboka. Ok. Biso nde tolesa mboka. L'état faut ayaka peke moi ba soutenir ata mbongo ya ba crédit ke tosalisaka misala ndenge ezalaka boya tozalaka na ni tracteur tosalaka ba effort ya biso moko Congo ba machette biso moko tosombaka na effort na biso moko nde tosala ba misala oyo mais l'état congolais pana biso asalaka eloko moko te ndenge ezalaka ba pays mosusu ke ate mwa mbongo boye bosalisa bosunga mais biso nde tolesa mboka. Est-ce que ici bo sala demande wana ipa ba konzi ke no ba sunga bino na ba tracteur topé na ba Congo topé ba biloko mususu po esunga bino bo sala bilanga avec facilité parce que l'état pe bayaka bayebiawa bayebia bino boko za ta ba 5e personne bayaka wa bayebi site Malebo pour Malebo 1 oyo kaka na ville Kinshasa nde yango premier site l'état yebi yango bien tous les bakonzi o balikaka na pouvoir bayebi site bien mais tomoni ba mama ba oyo botekelaka bandunda to pe ba matembele balobi ke bino bozotekela bango matembele un peu cher na bandunda cher soki bakie kuna ba se retrouver te bénéfice ebima te soki bazongi lisusu epa na bino po bayebisa bino ke no biloko oyo boteke biso to se retrouver te bino botombokaka est-ce que okosifike biso botombokaka mpo na nini? Pourquoi omoni matière soko omoni ekomi kitoko boye kisi nango oyo tosalelaka place tosombaka bango balobi basombaka en dollar bino moko bozoyeba dollar ndenge emati alors tanga mpe nasombi na cher jamais na koteka na moins cher fona teka pe na cher eza faute na biso te kisi nde tosomba po ebongisa biloko tosomba ngo na cher po soko ke eteka maka na dollar kaka dollar mboka na biso kaka dollar yango moni biso pe kisi nini wana oyo pona moni ba biloko ngo ezobota kitoko boye ba kisi nini botiaka na kati ya bilanga ngo tozaka engrais chimie MPK vitamine babenga 17 makalunga pe asalela yango publicité vitamine wana après ba kiso ya mai ya repomper ba tioda na ya poussière ba manœuvre wana tout est-ce que ndenge eza boye ekokola pe bon en fait esala ekolaka ndenge nini bozalaka na mai to pe kaka bakisi wana nde botiaka après bozeli mbula ebeti to bozala na bamai moko eza spécialement mpona bilanga bon neti ndenge eza boye totiaka mai lelo même l'état soki alobi kaka ya kopesa meme bamotopompe omoni neti mikolo mbula ezobeta te mpo boyeketa na ngambu kuna babando tia bamai na moteur sengaka mai sa mai donc ekokufa sengaka mai. Merci beaucoup mama yo kobakisa nini par rapport ya bandeko oyo balobi ke non bino awa bozoteka cher
bato baoteka baose retrouver te so bazongeli bino mo comprendre ezofele pa na bino okobakisa nini. Merci papa mpona maloba no. Ok. Ndenge tosalaka awa tozosala biso moko soko oki okosomba kisi ndenge tosombaki na neo kuna babakisi. Ekolo moko ya kisi ya ire 5000 soko zwi bachoda manèbre moyen ezati nyonso kaka dollar siko biso tokalikile kalikili na biso tosali musala te natia na boye mpo nga mpe nazwa boye. Bosomba yango wapi bakisi yango? Na mingi pongabi na sokumafu na mususu ezali. Excuse pardon. OK. Mone tu ba misala to sala saka tanto na go benga batu ba balusi elinga yi. Na bimisi mo nyoso wana to betaka machine. Voilà. Na balusi ko taba balini bo po ndenge bomoni bo eza bande par bande. Ba poke. Ko mutu asala bandi boye eza na ba prix nango ko taba mabulo to ko tia graine eza pe na ba prix nango. Ozolana yango siko totalaka ke musalonga na salisi tanto na bimisi 400,000 to 500,000 bakisi wana nga pe na sombi na share siko nga na keteka na moins cher na ndenge nini soki lelo mboka ezake na bientôt dollar eza ko kita biso pe to koteka bien. Matitio. Donc là c'est beau tamande bu. Donc balanda astifi makambu. Donc ceux qui na no mona ndenge loso ezala raté. Donc bilanga loso yango ko boulete que za matiti soni o pelouse. Donc nyonso oyo mama ezama ka loso ni. Oyo. Oza giza. Giza. Voilà. Babi eza loso giza. Donc matiti oyo bobono matiti te eza bongo loso. Maman na yo lobi susu ke no bazo combattre bino pour na terrain baza pour ça baboto la bino terrain yango. Eza pas banana. Bon, to yebi bato na te to monika ba ye na ba poto, ba che ba poto. Ba che ba courant. Bon, to yebi bakolo na ngote. Mais quand même mais na landa ki mwa muke mundele mo kaza ole ka ba bengi e habite na zana cité de Ngwele. Azana cité de Ngwele. Nga tali mais awa ezabila cité de Ngwele sika batu bafanda ka bongo ekomi cité de Ngwele. Donc bateau batia ba poto wana biso to vivre awa na bana longo ti omoni kuna musika ting ebale fleuve bilanga na bilanga siko soko ba to bimi to ko vivre ndengeni ebela ba chômeur oyo. Mais au sein de la continue parce que au lobby de place où le bobi qui la ka bozo beaucoup là-bas na kaka awa donc au sein de la continue. Au sein de la konzi ete bayeba kosunga biso pe batalela biso likambo oyo. Batalela biso liaka. OK. Tozane sikati misali ezate. Tozala biso ba veuve. Siko so ba bimisi biso to kende wapi. Sikopo na mai awa na ba place vous avez moins facilité côté à mai tonde. Mai ebale mai yaka. OK. Soko ye etondi na 12e mois to bimi bandako. Lokwa biso fanda kana biso kaka na zamba to fandi na zamba. Sko bosenga ba continue pona mai oyo est-ce que ezana possibilité moko topé moi effort moko oyo ba kondi ba koti ko sala soit kotie la bino ba dik pour permettre bino ikanga ka mai tonde te lokola ndenge tozana ba dongo bo esenga ka mai so ba sali biso kwa na mboka mindele mai ezokota ba sali kwa ba terrasse voilà ba canal como kotsa mai soko okangi so moni rangi kauki okotisi mai. OK. Merci beaucoup maman. Papa tomoni obongo zo sa musala est-ce que ko yebisa biso ba difficulté nini ozokuta na ona musala yango? Oui. OK. Nous avons beaucoup de difficultés. OK. Difficultés ça ébélé musala. Premièrement, commercialisation. OK. Commercialisation ezali loro moko difficulté primordiale. OK. Tozo sala biloko yo ezoteka makala localement. OK. Ngai nazo sala biloko yo ngai naza lokola
producteur naosala eloko me na nsima na ngai eza na mutu oyo asombi ake ateki na baoyo baza nango na bosenga makasi bazotendre ngai te voye maintenant première difficulté na ngai naza nango yango wana nazoteka yango aba prix me ye mutu oyo ayebi na ye kutu te ke ndenge nini basalaka yango ye akozwa yango ake kokotisa yango na maison na prix moko très élevé ye aza koganye plus ke nga oyo ozolona oyo eza nini oyo ezali dongo tobengaka yango na français bombo variété chinois durant nango ezala combien de temps mpo ebota ndenge tomoni boye parce que awa tomoni kaka eza nano esalaka combien de temps mpo epesa mpe bambuma mpo bato banda kokonsome yango bon awa ndenge ozokomona awa bavariété yango ekoma nango multiplie ebeba tandis que ntango tozalaki na bavariété oyo ezalaki amélioré ewiti mba moko na chinois ye moko ntango ayaki kobimisa variété oyo plus ou moins 60 jours ezalaki déjà ya kotekama mais tokoma na badifficulté au moins na ntango tokokoma na 65 jours faut pas faire 75 jours mais tolandi mpe bandeko mosusu balobi ke koto oyo bozoteka biloko yango mwa cher ntango mosusu baye mpe basombi tellement bino boteka yango na mwa prix moko ya likolo bakokende mpe kuna bateki base retrouve te bakozonga lisusu epa na bino mpo na déclaration ale bobotoli mokomprena koswana ebimi wana cause ya koswana wana ezala vraiment nini en réalité ndenge ozomona mosala oyo ndenge ozomona mosala papa journaliste soki balobi ke biso tozoteka na moyen prix bas en tout cas bazorendre compte te premièrement na taux ya dollar deuxièmement biloko nyonso biso tosalaka ke mpo mona feuille oyo ezala boye ezalaka traité par insecticide lelo oyo prix ya insecticide moko mpo somba 100 millilitre eza na valeur ya 6500 eloko elongwe na 2500 ekomi na 6500 parceke oyo oyebisaka nanu na etandi oyo il faut na pompe yango au moins 3 na mois moko boti akolaka akoma na maturité donc olobi insecticide ezaka baoyo totiaka na ndako mpona kobengana bangungi to nyonso to eza kaka bainsecticide mpo oyo ya ndako aza insecte oyo mpe ya bilanga aza insecte mais siko awa biso toza na bakombo nango totiaka insecticide oyo biso tosalelaka beaucoup plus tosalelaka pacha tosalelaka zalang tosalelaka acarius tosalelaka imida wana eza na cadre ya bainsecte sikoyo infongicide po ntango naotia yango mpo omona fei boye naotia kaka insecticide te naotia mpe infongicide infongicide nakotia ye pour ke ye aza wana mpona kosokola likasa okomona na bilanga mosusu likasa eza ya kokangama makofi eza bamanke ya babiloko wana donc c'est peu ça nous ozomona ke ntango bango bazoloba ke emati bazorendre compte te ya to ya dollar mais toyoki mpe balobi ke terrain oyo ondire eza mpe na mwa baproblème tomoni bapoto batie kuna ondire bakombataka bino baza na mposa babotola bino okoyebisa bakonzi nini effectivement terrain poule malebo poule malebo surtout masina rai 1 toza menacé makasi bon mboka oyo mokonzi koto akoloba ke basala te na nsima baluki atindeli peti na mokonfia kende tout eloko wana or sikoyo biso ntango ya kotinda peti na ya mokonfia okomprendre ke moto azomenase ateka awa ye mpe azaka soutien na banani na bakonzi biso mpe bato tozosala toza soutenir na nani na bakonzi donc ozomona kaka ke bakonzi bazosala biso leo moko zunguluke na kati wana bazosala biso je ya ping-pong donc c'est que okoyebisa bango basala nini bon merci papa journaliste na oyebisa bakonzi
omoni poule malebo soki batie sérieux bacomprendre que poule malebo oyo ekoki kolesa ville ya Kinshasa mpona oyo etali légume fruit na oyo etali légume feuille. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci. Vous pouvez couper sa valeur, il y a Moussala Nabissé. Merci, Moussa Kitoko. Merci à vous. Bonne année. Voilà, Valandia, Astivi Makambu, Tokomi Bongo na suka ya émission na Bino. Donc, Bino Moko Bomoni. Tolobara toujours Astivi Makambu toza toujours présent sur terrain donc biso awa koloba trombanga passe to tira plus population yemoko aloba donc to décida ki lelo to kita bongo na ngwele to kuta na bongo na ba maman o ba lesaka biso ba papa o ba lesaka biso ba légumes kitoko ba dongo kitoko ba biloko nyonso wana o pendeza bio naturel donc sengela eto kita sur le terrain to kiti bongo to solo na ba maman to solo bongo na ba papa bo comprendre ba difficulté bazanango bo comprendre ba besoin o bango bazanango donc eza musala na biso to continuer toujours ko faire découvrir bino ba biloko ya sika Astivi Makambu découverte donc bo mesana biso bongo donc toza partout biso awa to buka ka lokuta te biso awa pas de kolobaloba trop te tout tika mingi population yemoko aloba donc binomo bo sentir nde ba mama balobi bo tali penda ba bilanga kitoko boye ba konzi bilanga kitoko boye bozo yo kande ba mama bazo lela o nga na za député o nga na za ministre ba mama ba na posa besoin na bino baza na posa ba matériel esunga bango po basala musala kitoko po to so ba légumes kitoko to so pe ba dongo ya kitoko donc nyonso wana bango ba na énergie ba na makasi ya kosala mais le problème est que côté financier pas vraiment makasi te ba na mbongo te ba na ba matériel oyo ko sunga bango po na kosala musala na ba norme ezate boyo kapina mawa bino ba o bozala ba mitema ya mawa botala ba mama ya ngwele na malebo botala bango donc côté rail awa bandeko bazo souffrir ceux qui osali bango pe don ya motopompe opesi bango ezala bien osali bango ba don esala bango kitoko donc to sengi na bino bokita awa boya ko découvrir biso to se retrouver parce que toye to découvrir to moni nde ba dongo nde balonaka to moni nde balonaka baloso to moni nde balonaka ba biloko tellement ebelé donc il sali biso vraiment plaisir il y a trop donc mbala sima tout ça toujours wana pona ko découvrir babiloko mususu ya sika yango to tina bien pour s'abonner na page na biso Astivi Makambu plutôt Astivi Media donc vous s'abonner na Astivi Media OK kana YouTube obeti Astivi Media ou s'abonner et cliquer cloche de notification pour à chaque fois ce qui vidéo ezali oyeba ko rater et le côté donc ce qui au CPLI vraiment na décor ya lelo donc organisation ya lelo pesa bongo merci na le DG l'homme de Caution Time na longoli chapeau le PDG Michonoka papa motema malamu papa boboto oyo afungula toujours bane motema donc pesa merci na ye parce que grâce na yende au mon équipe mobima ya Space Spiritual Télévision ekiti bongo na ngwele to ya kutala ndi mama bazo sala misala na bango donc pesa merci na ye moko le DG Michonoka et puis na sima ya caméra tozaki bongo na de grâce toko bwana ya ngolo donc yende mutu azaki na sima ya caméra sans oublier assisté par Eli Makese Eliador donc yé azalai toujours wana na sima pour nous assister et merci na bandeko nyonso o balanda Space Spiritual Télévision donc bon mais ça na biso toza wana toujours pour na couper sabino oyo esengeli merci bongo na ye moko noka les dictateurs moi la poto ya tango Christian Noka depuis la Belgique, je vous salue, Ziggy Noka et toute la famille Yemengo, je vous salue. Et quant à moi, je vous dis ciao, let's go! Astivi Media, aimez, partagez et abonnez-vous.